Mbote balandi ya Océan du Congo télévision baboni na biso nyonso. Eza bongo ya bino Kabu ya l'homme puissant oboyeba ki bongo na simabilili. Mais lelo oyo na formation ya maman Océan beaucoup komona Kabuya et ba bonne guérison na maman Océan ndeka na web sabino na émission sans za kosala maman Océan santé za bien te ko uta na biso kwa mutu ndenge azwaka menace santé na ezali bien te. Lelo Kabuya bomoninga awa na za kati Afrique na mel bino bongo ndeko Lumumba mobundeli ya peuple congolais molobeli ya peuple congolais. Toko partager na ye toko lobana ye toujours 3 sujets oyo ezali koleka na mboka na biso. Bunagana oto zalaki kolobela lelo bunagana tomoni bunagana ekabwani. Yango toyo kolukela bino ndeko Lumumba aclairci biso na makambo ezali koleka na bunagana. Ndeko nanga so tozali loba moko ofungwelanga kamera ozo ndeko Lumumba. Mbote ndeko Lumumba. Kabuya l'homme puissant, mbote ndeko Kabuya na sepel makasi na numéro ya lelondo benga na tinato lobela makambo etale ekolo. Bonne guérison na la guerrière maman Océan. Wana limer na biso bongo santé tungisami na tina toujours ya ekolo parce que mère abeli tanga wita kwa mutu aye ba attaque wana en tout cas bonne guérison na ye na sepel makasi ndeko Kabuya efwe ba ete na yamboto lobela makambo etali bunagana ya di parti ya mboka na biso na minute ezali sous contrôle n'est-ce pas ya ba Rwandais parce que M23 ali coexister ce sont les Rwandais mais naninga ki nasala noce moko alerte na population bali kolanda biso tout de suite pour na bisa bango ete toali na moment moko phase moko ya courbure nde balobaka ya virage d'où soto négocier virage wana malamu te tokoyeba koloba ete Rhodésie et alaki mboka moko babenga esangisaki ba Zimbabwe et Zambie mais lelo fédération ya Rhodésie ezali lisusu te lelo yo sobi otala boko babengi Soudan et comme Soudan du Nord Soudan du Sud soki na Corée nyoso twane ali mosala oyo ba occidentaux mosala ba impérialiste basala kanatina ko kabola ko sectariser ba état lelo toali komona na kati ya mboka na biso il faut ko eba ete toali ko vivre lelo yo plan et exécution ya balkanisation ya kati ya mboka na biso oyo ali ko sala couper sa faveur ya balkanisation ya mboka na biso ko kabwana Congo ezali monene ya nzoko ndenge tabule alobaki Congo pembe ya nzoko Congo monene ya nzoko mais lelo toali komona Congo yango monene ya nzoko bato basangani na tina kolia Congo est-ce que bakokoka to bakokoka te mais nani yango a favoriser balkanisation ali ko sanose na kati ya mboka na biso lelo de Kabuya l'homme puissant il faut ba ete bandeko babenga na lena ndako bato babenga ndeko Lumumba oyambango koto na masina na quartier 3 na Kitimbango kuna nini bakangi obe ba congolais ba rwandais bakangi ba rwandais o bali na identité mais par morphologie ba déjà na mboka la biso na masina bala masina ba yebi bango bien pamba te batumbaki bango mais ba rwandais ba ye bakangi bango na morphologie azolo na bango de bara molai nzoto moke molai moto molai mwindo ba repérer bango nde na pesi botondo matondo plutôt na ba congolo bali éveillé lolaka na ngaki na pesa lolaka na ba congolais tango toali tango ya virage bandeko na biso efwe bebeti photos à l'éveiller parce que infiltration ezaki na niveau ya ba institution infiltration ezaki na armée na biso mais infiltration na minute nde toali koloba boye ekomi na circulation na population nde toali kotambola boye na bana mboka bamemi bango na maison communale mais siko nga nali ko regretter to tumbaka bango awa na 97 to tumbaki ba Rwandais na mboka la biso tango bayaki mais boni tango bakangi bango turoyo ndeta na komi wana na bi ndenge ni bino boye otika bango kuna na maison communale boye bieloko to saka na ba Rwandais tango bayaka na mboka la biso bomemi bango kuna ndenge nini au nom de Lumumba yozaki mosika le temps yoya na fandite boye mokete baye ko benganga lisusu ya li lisolo ya lobite lobi kuna te lisolo ya lelo alonde Lumumba Josué ozawa pinga bibo naza koto na résoudre koto yo pe bakangi mosusu na campus université na kati hotel o ba jusqu'o na inde na kati hotel
toali ko vivre lelo infiltration akati ya mboka na biso. Et tango toali komona bande na biso bali ko ndongana na kwa mutu bayakana bateke mama Océan kitai kuna bomona ba image yo zaki kuna mona ba image est-ce que bomona ki ba congolais nde bali ko bunda kuna. Donc c'est-à-dire quoi pratique changer tende ko Kabuya. Donc c'est-à-dire bana mboka baswani bawela ki mwa moto ya mokomboso bawela ki mwa lokolo ya pakasa bawela ki mwa nini bawela ki mai eziba ba confia ba mboka za bon ba confia msusu di na ba frontière na bango. Momoni bana mboka baswani na moi makasi na butu monguna a profiter. Monguna a profité à y atumbi zamba abomi bato na moi makasi ebimi que non voilà parce que bazali na conflit baswana qui mais en réalité l'ennemi a changé de stratégie, l'ennemi a changé de tactique. Donc au plan où il y a ko déstabiliser mboka bwebe comme ezakara na niveau partie est ya mboka te mais comme kwa mutu ezali porte ya Kinshasa. Le autant toali kolobete bakangi ba image etamboli ngata on a commis déjà ba mutiki bango kuna na maison communale. Mais bino bo calculer ndeko Kabuya kwa mutu na Kinshasa combien de kilomètres. Ce sont les mêmes personnes bali ko ça ba pratique wana. Pona ko déstabiliser mboka Congo la biso. Omoni le yosoko le botala Kabuya. Tala nakati ya mboka na biso Bunagana encerclé mon ba image ba encerclé déjà ba temondelo kuna Rwanda koto. Voilà. Tango ndekwazi pouvoir a prêté serment na ye Kabila Oazalaki le démon, le diable. Il a légué, il a donné son pays, plutôt le Congo, en entièreté, na diversité nango, avec superficie, il y a 2 345 000 km. Wana mopayo bisoto bengaki no, ba pesiye. Ndeko Kabuya ifo ba ete ne na lobaka, ndako motaziki saka ndako ezaka souvent mwana ndako mopaya, bozala kenge, tout le temps besoin surveiller yaza mopaya mais moi nandako bo pesier confiance nyonso bokangi maboko pamba taza mwana ndako lelo EAC oyo biso tokomi membre kaka awa le 23 mars 2022 oyo moto amemi mboka na EAC nani atie mboka na motalaka na tina kozikisa mboka nde nani oyo aparene candidature na biso na EAC nani sans encore ya Assemblée nationale nde nani mwana mboka lumumba na kati yo maloba te olobi bongo mobomi ndako eza bongo mwana mboka muto abomi ndako mais kasi kotala mobomi ndako eza bongo ndeko Félix Tshisekedi aza bongo yemo côté totali pe na ngambo opposition toza bongo na papa na biso Martin Fayulu Madidi o tolobaka biso nyonso ki azalaki bongo président élu massivement na 2018 to baluki misu totali to moni bongo Adolphe Muzitu son excellence Premier ministre honoraire, mais Kasinaka na bango pe silence. Lobi komona ba vidéo ya Bunagana Kabwani. Ni politicien moko atelemi certains peuple congolais pe abunda, mais bango no sala munoko na bango langage eza obe moko maponami ya 2023. Maponami ya 2023. Kasi bino bato bozaka pembe na bango ope bozali balobeli ya peuple congolais. Ozo condamner monsieur Félix Tshisekedi asani mabe oui. Bongo oya biso ba opposant. Nini o balobeli peuple congolais pour que to bima to bunda pona Bunagana. Kabuya motuna no ezali motuna moko ya malamo vraiment esengi bwanya pona ko manyola yango mais ngai pona ko manyola na ko répondre na motuna na yo ifo nazonga mwasi makasi tango tangi ba opposant bali kolobelo moko te na ko ebisa ete plan le toli komona ya ba candidature mboka na biso liboso ifo ba ete ezali plan ya ba multinationaux qui dit multinationaux le loto bali komona ba impérialiste qui dit impérialiste et la majorité ce sont des occidentaux et mais ce que tali ba politicien na biso bali manipulé guidé par banani yo soko lobi ba pimeli yo fufu na poko oliata. Donc ici il faut être le loyo il faut moto yo azwa courage ya kobima libanda mboka libanda kokenzela mosusu le seul chef d'état africain lelo ezali Assimi Goïta na Mali hein bango nyonso tout bali bana ba occidentaux aujourd'hui on parle de Denis Mukwege et les autres là. Or lelo yo élévation Afrique ezali jusqu'au kenenzela na ba occidentaux te élévation Afrique lelo il y a non seulement au Congo mais Afrique Mombezali d'en prêter une autre voix.
de biso tobi que non voilà to ke na nzela ici pe ngona sa te que non ici nda komi maître na biso non. Mais seulement le la toali na position moko ko boîtier nano. Ces gens-là nous ne les laisseront pas, n'est-ce pas, occasion toi tracer nzela na biso o lumumba ba ki histoire ya Afrique comme par les Africains eux-mêmes. Toi na posa ya maître moko balbarano se servir de l'un pour vaincre l'autre. Des idéologies nanga ina habité que non voilà ce qui les loyo biso to comme risindia comme maître na biso non. So ba moni ba opposant ba lo baté di kambwa bunaga nelo mo tata marche était. Moi je condamne seulement le président élu monsieur Martin Fayulu dans le fait que avec son influence il pouvait au moins faire quelque chose. Omoni pour faire révolutionner le peuple parce que na stade biso toaline de kokabuna kabuya l'homme puissant il faut être esengelo remosusu te kaka révolution populaire kaka soulèvement populaire. Tant on déco Félix Tshisekedi qui nous a fait croire que non voilà sous pression ya bato nangai ba militant nanga na retirer signature na Genève ezai par rapport à nini tomonaki a Kabunda sali moi manifestation moi non na retirer signature. Mais le peuple aussi bien que bakoro ya signé kuna le peuple aussi n'est-ce pas peut pousser na ba dirigeant ndeko Félix Tshisekedi abata matana si ma peuple si ma population que non voilà bon te okana ina bino mais bino mo na peuple nda abimina balabala omoni et le mal on a nali ko condamner aussi biso peuple lelo yo opposition ko dépendre na moto moko ça rappelle du société donc lelo yo biso peuple to ikolata kanda wana ndeko Kabuya tobima na balabala sans pourtant zwa ordre ya Kingani Adolphe Muzitu Martin Fayulu Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba et autres non. C'est là où on a dit que non voilà biso peuple to ali très naïf. Ces gens-là ne diront pas un mot na marabotali bunagana, ne diront pas un mot parce que tango moni ndeko Félix Tshisekedi a sali discours na Nations Unies ou a cité Rwanda. Oui, bien certains moments c'était de la poudre aux yeux et Joaginga mais Joe a changé. Et a changé. Mais par après, ndeko Kabuya on a moni bilili. Ba photo après yango donc c'est comme ces akinde sommet moro ndeko Kabila, ndeko Kagame ako kutana ndeko Tshisekedi. Le première dame na soirée dansante, ngala bon c'était de la poudre aux yeux. Pour nous distraire les Congolais. Et puis, dans le discours, il a cité le Rwanda, il a critiqué la politique internationale, le meeting national, plutôt les Occidentaux, les impérialistes. Tala, aucun jamais qu'on critiqué moto, continuer qu'on fasse dans la moto. Na katianda konae. Ou soit tu es là qui j'ai complicité, pour nous bernier peuple, ou soit tu es là qui révolution, solo révolution, solo critique. Tout le monde a Mobutu na 4 relations diplomatiques avec l'Israël. Dans discours il y a 76 je crois dans les Nations Unies. Omoni, moi j'attendais à ce que après ces discours-là, attendre au moins mais c'est Tshisekedi voilà na 4 relations diplomatiques avec le Rwanda. Je leur donne le rapatriement de l'ambassadeur rwandais. Omoni. Mais de quoi prononcer à ta discours mon côté tango aussi longtemps que lié mon quoi si parce que là monsieur Banda Ozanga biso ngwana sur le haut tribune des Nations Unies na personne c'est le Rwanda qui nous agresse mais tango mokimombe moni le Rwanda qui nous agresse mais après au chité que non voilà j'insiste sur la résolution et à ces résolutions et à celui que non le pays agresseur oh ba ebimbo kana biso basi mutualiser ne la bi Congo za monene anzoko ndeko Kabuya. Woni po balia nzoko malamo il faut basangana Tanzanie, Rwanda, Uganda, Burundi, basangani po balia nzoko mobimba mais soit pata basangani pratiquement ta la superficie ba mboka na nyoso tunde ko Kabuya sangisi yango omonde ko kanina 2 345 000 km te mboka na biso. Mais baye na solution ya résolution mboko eza monene nzoko est-ce que ba kukoka bakokokate pambate Congo ezali monene sur le plan armement to l'équipe bamboka na nyosu basangani parce que le loso be total armée na biso bali komon zobisa bango bakomisi FARDC puisque le loso FARDC ande ko Kabuya so pendant le lo ministère ali malam ngala mutanga ki un certain monsieur limbisanga moi je moni c'est de l'idiotie
que non voilà biso to somba mindu quitté yango no moni que ndeko Félix Tshisekedi face à la n'est-ce pas akende na EAC ba ya mais tango bande soda wana EAC mwandambo ba soda kenyen ben na rati ambuka na biso ba cette déclaration nini babi que non voilà biso nde to ali boeto na biso kobundisa ba soldat ba M23 te kubundisa M23 te sko boyaki nini so boye kubundisa M23 te en attendant koto pe Guterres alobi que non voilà M23 za masasi moko minduki moko armée mo sophistiquée plus que biso mais armée ya Nations Unies ali armée ya mokili mobimba pambate mboka na mboka tindaka ba soda mboka na mboka tindaka mais Guterres abi que non voilà ba na armée sophistiquée nde na bi na Kabuya so moni bato mibale bali kobunda nga no to bunda to bi que non voilà to benga ndeko Starlin aya okabula biso bitu mais ndeko Starlin tango aye pa na nga bi yo bunda na Kabuya na makofi moko danger so abeti olali alors ça lo ba bengi yo déjà corruption morale oko bunda na été parce que j'ai déjà fuite information bitumbe comment niveau belé sur le plan médiatique et comme sur le plan psychologique donc moni lo Guterres ça lo ba que non voilà bino boko bunda na basoda na nité parce que so bo yo bunda na basoda ya M23 bino bwana mindu kité bolonga bangote omoni mais ce que tango ndekwa memi mboka na et son ngota la balkanisation mboka la biso étudier kaka sous régional ya EAC au mona que le plan le socle ya balkanisation mboka la biso son ngoye ba balkanisation ngata ndekwa bandi discours na Nations Unies si chiteka na balkanisation na kangi TV na beza ba aventure a chiteka na résolution sous régionale balkanisation mboka la biso efandi wana moboko efandi balkanisation mboka la biso et na sous régional d'où biso peuple photo telema to tambola d'abord pona koloba non ya résolution sous régional wana o ba soda ba paya ba ya la kati ya mboka na biso mais la kati ya mboka la biso banane bayete ba soda belge ba ya ki na mboka na biso je me rappelle encore ba soda zimbabwe ba ya na kati ya mboka na biso ba soda tanzanie quand est-ce que biso moko to koma mature Yakobunda pona tina école na biso. Dekola était dans l'opposition, il a tout appris. Et l'autre aliko mandat 5 ans aliko si là. Mais tango balega qui mboka na dimension 2 345 000 km², mais le comme moins bunagana. Confie à donc ba lege mboka na mobimba na ngo nyoso diversité na yango. Mais l'autre aliko tanga mboka na biso moins bunagana. De yali kopeza biso pasi makase et puis tant bali copier la biso mascarade ya M23 nikoloba nini moni na ba structure sécuritaire nyoso tu faut weba etala na message codé oyo bino moko bato akati boyebi na o bato alibanda bayebi mais lelo nali ko révéler na bato boyeba M23 sonyo lakisa nini M23 ezali mouvement 23 wana 2 ezali deuxième lettre ya alphabet B qui veut dire balkanisation. 3 années, troisième lettre et alphabet qui veut dire C du Congo. Donc, M23 Bali Komona Bouébé est mouvement pour la balkanisation du Congo. Mais seulement, Bate Bele Babi Angote. Le lot Naïko Ebisabino Bouébé M23 veut dire le mouvement pour la balkanisation du Congo. Où est Ali perfectible, toi Ali Komona Ango. Donc, voilà, c'est un peu ça. Merci, moi, Namboka Lumumba, Melamo Maïmouké. Bande kobo comprendre ngana lobaki na kotikele temps koloba po ya zabongo molobeli ya peuple congolais Congo ezo kende mabe Congo ezo kende na kokufa Bunagana na lobaki lobi na émission na sala ki botelaki Bunagana bakaboli aucun politicien moko alobeli yango ba peuple congolais ba komi ba peuple moko boye mawa peuple moko papa zate mama zate tala lelo boyoki alobi to komi na kokanga ba Rwandais la capitale lobi bakanga ki ba Rwandais na Tchangu et lelo na tongo avant ya émission na nga alobi ki bakangi pe ba Rwandais lobi pe na yoka ki kota bandeko babi bakangi pe ba Rwandais finalement Congo ezo kende wapi mwana mboka Lumumba to komi ko kende maleme na suka et question na ngai na opposition ya suka ezaki to yoki bongo to monaki to telemaki na bino bobimaki bobundaki to zalaki na bino na conférence na Russie kasi to moni bongo mwana mboka Poutine ayoki mbela na bino Anzimi pour soutenir le peuple congolais. Est-ce que le gouvernement Congo, Bakonzima, est-ce que le président du Congo, Akonzima,
négocier na Poutine pour que makambu oyo ezosalama na este na kwa mutu esila malobombo koyo ezali ba effort oyo na banda ete bino boyiko témoigner mouvement citoyen sans Lumumba ngai ba Mama Océan, les amis de Bruno Mimbenga et le autre est au salagi ba action sur terrain voire même tina ambassade des États-Unis to dressa ki memo na biso mokin mombeyebi un peu partout dans le province juste na mona ba mbwata ki ba pa on a été le premier pour une coopération bilatérale, une coopération aussi militaire avec la Fédération de la Russie. Le monde est divisé le lot en deux, soit toi côté à Orient, soit toi côté Occident. Mais le monde à Occident, tout le monde déjà ali contre bénéfique ya mboka na biso, de tobayi balkanisation ya mboka na biso ezali œuvre impérialiste des occidentaux. D'où le lot yo moni mosalo biso to saki ba Mama Océan bote et produire Mbouma nango, mais est-ce que Mbouma wana eko profiter na ba Congolais nyonso to lié à Mbouma à sécurité, Congolais nyonso to lié à Mbouma à liberté, il y a économie, il y a développement. Moi j'espère moins parce que comme on a dit discours yande ko Poutine à l'obiete la RDC mérite n'est-ce pas appui de soutien à la fédération en Russie. Ce n'est pas n'importe qui, c'est monsieur Poutine, discours. Mais est-ce que les autorités à Bisso, ils vont prendre la main tendue? Moi je vous dis non. Pourquoi? Parce que Bali bateau Bali na bango ba marionnette ya occidentaux. Yo benga ba chef d'état ngala monango ba préfet ya ba arrondissement na bango ba gouverneur ya ba pays na bango ya Afrique. Hein? Ba précaré na bango. Hein? Mais le loyo, moi j'appelle M. Félix Tshisekedi à mettre à la place à chef de l'État à se décider. Le seul moyen aujourd'hui, le lot de Kokabouya, est de prendre la voie de la Russie. Parce que voie la Russie, ils allaient voie la libération y Afrique, toboité histoire y Afrique. Mais moi n'importe quand tu m'as lobaté Simbaka la place aux Awana, na yoka kinde komoko a lobaki oui. Tozo benga Russie aya mais kaka Russie wana po tozo boya ndeko Félix eza ke tozo boya ndeko Kabila po o tozo maintenir lelo eza bongo ndeko Kabila muto sel ke poto koma lelo mais kaka Russie bango bazonzima ko soutenir son ndeko Kabila baza bongo pe na sima ndeko Kabila est-ce que ce monde a été ça lisusu tozo ke ndeko senga maboko lisusu pa ndeko Kabila po biso tozo boya monsieur Félix azala ki bongo nommé pa ndeko Kabila mais biso tozo kende vers Russie mais Russie yango kaka aza bongo soutien pa ndeko Kabila. Est-ce que biso moko peuple to koki côté na mato bundate mais faut que to bata na sima Russie voya Russie na lobaka ezali te totika mettre mosusu to ki côté à mettre mosusu ezali pour le moment. Ce qui est important pour nous les Africains, c'est de créer notre propre voix. Nous avons biso mogo ya bosomi, auto zala na dignité, qui bo fier, ya kozala komi benga lokola africain. Pour le moment, la seule solution. Mais si ko lokola biso to ikozana no pour le moment toza na position moni motolora bukan lokolo, azo boate autamwa malamu te. Ali na posa mwanzete poatamwa malamu et bandeko ya biso ba occidentaux tonto ali koloba ete bali au centre ya malheur na biso yebete ba otika biso teto créer nzela na biso donc d'où toali na posa ya Russie Russie sunga biso to créer voie na biso tango Russie a resunga biso donc ezala coopération bilatérale donc koto na koto yo biso na Russie alors ce qui ndeko Kabila tika ki traité yebete ndeko Kabila alaki moto alai na mabena ebele. Mais ngai na okiko féliciter moi moké na tina koloba ete kotika nzela ba occidentaux parce que moi je suis un panafricaniste, j'ai l'idéologie là ba père na biso ya panafricanisme o batikela biso nali ngai moto soka tengami déjà ki na nzela ya ba père na biso moi moké en tout cas na ko reconnaître que non et d'ailleurs moi je t'informe que ndeko Kabila tika traité moko militaire coopération donc comme pour dire que celui le lor ici a ko intervenir na la biso na légalité wana Kabila mutatika ki yango bandeko bakanga ngo boyeba Kabila nda tika yo na kati ya mboka na biso mais ceux qui ndeko Kabila trasaki nzela de na ete koloba wa théorie ya mwana ndako na mopaya te yo siko mwana ndako tango yo moni nzela bati na okape baloba continuité de l'état yango wana pe continuité de l'état senga ile nzela moto abanda ki yo continuer yango mais tango yo effacer nzela wana ke nzela ba occidentaux ces mêmes occidentaux qui sont contre nous qui veulent la balkanisation de notre pays qui utilisent Kagame comme le marionnette.
sikoyo toloba nini na Kabila na mwana ndako nani tobetela maboko nani tozomela omoni pona ko faire raisonner moi moké donc lelo yo atana Kabila wana réalité que non beta maboko pona Kabila oyo beta pe maboko pona Kabila te Kabila sali mabe malamu mingi na kati ya mboka na biso hein mais na ebelo komoko yebango soki lelo yo ba occidentaux ba beteli yo maboko soki occidental les occidentaux ba beteli yo maboko ba impérialistes ba beteli yo maboko yeba déjà bandi ko bebisa na mboka na yo bandi ko bebisa na ba congolais bandi ko bebisa na ba africain ba on wa betela yo maboko mais soki ba ini yo de ba inaki Lumumba c'est ko ali moto malamu pona peuple na yo. Merci beaucoup bandeko nanga babuni na sur l'océan du Congo bomoni mwana mboka mobundeli ya peuple congolais a lobby ona sokoka ko loba to silicité pona régie bazali ko sala nga sinta ekoki na yebi ne monsieur ko ya sima na ko zuela bino ye lisusu aloba onyo so yaza na ngoposa apesa solution pona mboka na ye to komi bongo na suka mwana mboka Lumumba to kotikelo maloba na suka nini ko loba pona émission lope even nini ko loba na peuple congolais po mboka eke déjà mabe danger komi na Congo to sotambola to komi na kobangana mot de la fin na ba imboka ona so ba kolando libanda tina katu pi opesi numéro ya téléphone Ndeko Kabuya mot de la fin ali ko annoncer événement à grande envergure marche populaire oui que ça là que soit forme aussi à révolution populaire oui que soit forme à soulèvement populaire. C'est la seule chose à faire pour le moment pour Namboka Nabiso. Nena bengi ba Congolais nyoso tout. Bandeko boali kolanda ngai Josué Lumumba bomonanga plusieurs fois sur terrain. J'ai reçu une balle Namboka Nabiso natina ekolo na kufate masa c'est côté bima. Lisumu nanga alika pona linga mboka makasi. Na bengi bino nyoso tout mokola le 1er septembre, novembre plutôt. Le mois prochain ça sera un samedi. Na marche populaire to bandango na Pascal tina première na limete marche wana ezali na objectif misato objectif ya liboso ezali Bunagana kosenga libération totale ya Bunagana objectif ya mibale ezali na kosenga kimia na ba Congolais nyoso tu bandeko bali na un peu partout na kwa mutu yango wana te kimia kwa mutu teke ya misato ezali kosenga une coopération avec la fédération de la Russie to tambola wana na bandeko bazala ba drapeau ya ba Russie et autres biso lelo to s'inscrire na logique ya rokende côté abandona biso baris bato baebele bakon baobenga non voilà biso to yiko soutenir yo te yoza moto moko biso to banga ko soutenir yo to soutenir yo ata ba contact yoza côté baris biso to koto na ba je m'en fous que vous me soutenez ou pas boali na ba moyen na bino boye ba ete je vais réussir ma lettre je m'en fiche. Ngo soutenir nga so ngo soutenir ngai te parce que na bunda mboka na ngai na nzela ici c'est votre affaire. Je ferai ce qui est bon pour moi pour na mboka na ngai je veux le faire. Donc pambate bato ba non voilà nzela on est ici moi to soutenir ezali te mais attends si c'est la seule chose pour na ngai ko sala na sala parce que yo boy soutien na yo non je m'en fiche vous me soutenez vous soutenez ngai vous me soutenez pas. Atangaï moko 3-4 personnes te resala et puis vous allez continuer à critiquer non voilà marchand tamboli batomoke je fais avec mes propres moyens. Le gouvernement me soutient pas. Le politicien gagne na lara na randeke ndeke motomota soutient et puis na tia motonyo so doit de faire mon idati ndelanga code qui vient témoigner na sara lite na nganga mo donc c'est un peu ça je suis focus dans ma liste. Plus 243 9099 77 4 ton page ton compte Facebook nangai na kombo ya Josué Bung Lumumba. Merci. Biso tout okuta mokolo ya le 1er samedi na marche populaire to tambola wana pona roloba ete libération ya Bunagana non à la balkanisation de notre pays. Et puis Congo Bomoko na sukiwana. Merci beaucoup baboni na ngana société du Congo bolandi bongo mwana mboka Lumumba ndenga yebisi bino bato bazobunda pona mboka bato bazobunda pona solo pona mboka aza jeune mais nzimi kotia vie na ina risque pona mboka na yo muto mesana ko finga yo muto mesana ko décourager bato Congo ekei
Peuple congolais partout azali a commis mal à l'aise. Peuple congolais partout azali sous na kimiate. Ba Rwandais auto bande koyoka. Bazo kanga bango na ba este. Bazo kanga bango wapi. Mais lelo baza na capitale na Kinshasa. Lande mission malam. Kofinga te. Encourager biso, soutenir bango. Babunda pombo kezwa libération. Na lobaki lobby. Eza lokwa lupango ya tata na bino. Yo zwimbo ngobimi oke ko swanda ko koto mususu. Soke simbito ko zonga kana lupango ya tata na bino. Eza lokola Congo. Kuna koto bozali eza pa na bino to soke simbito bo zonga na mboka na bino Congo. Ko finga eza na tinate. Merci beaucoup na mama Océan na confiance au pesingai. Pour nazalaki bon na simabilili molobi kabuya ko za limité te bima pe batba mona yo luba. Et merci beaucoup ba bonne guérison. On a vu que nzamba ko sunga ko telema. Et merci. Na ba maman nyoso ba soutenir maman Océan, ba maman Jolie, ba maman Sylvie, ba maman Dolo, bozé belé. Ba papa Kilame. Ba boni na biso bo continuer ko s'abonner chaîne na bino yango na Océan du Congo. Oye yebisa bino ba vérité. To kutene bino mbalasima. Bye.